mwana bendana bouge nanga o la lipo lelo eza mise au point dit na lobi na sana méchant bokozwa méchant yo petit yo papicho likolo kemba zo mangeza kaibo babaswe na sana méchant na ko dévorer papicho moni lelo quand on lobi yo ko sili sa kaibo babaswe ngani na vidéo okimenga na bandal poani yo papicho likolo kemba yo kimenga na bandal poani yo mangeza kaibo babaswe singa kaibo babaswe lobeki no a fabriquer ou la sonne ole man. Pourquoi le bête a fabriqué comme JB Piana? Pourquoi le bête a fabriqué comme Fiolo Mide? Pourquoi le bête a fabriqué ou c'est quoi? Tokingan. Alors bika ou raison pourquoi? Na na besoin pour kanangai pour procès fungwami. Ndeni to façon na wera. Ndeni ni lelo wera akongo luka na point que a toucher sa clé. Toi expliquer la vérité. Pour expliquer une émission on a soko lobité et ça la JB na expliquer bien pour nous banga mutu te bobangi sana na loboté. Faut faire attention. Wa mukolo c'est respecter benda ba petit kamula ba matoi. Na oloba o eza deuxième fois na oloba mais na oyebisa nde wera. Oh na oloba na wera et puis na obango te obangi sana na loboté. OK na procès na olia dino. Donc faire attention. Au banc ça les loroti. Ce que vous allez j'ai la Fiolo Mide. Na ba Sankara les comptes na bino. Ngai pe na suki sobo. Faut toujours la simoto beta histoire. Histoire ba chanza ngote histoire otika la toujours histoire. Wenge Panzani. Président c'était JB Piana. À l'époque Wenge 4x4. Vice-président c'était Adolphe Dominguez. Tant Wenge Panzani. Adolphe Wera va faire et tout va bendani. Wera n'ira tika noule à que fan États-Unis. À ce moment on est exaucé na ma pata va que faire na wala États-Unis noule. Qui a donné courage à Wera Solia au téléma. Pose à Wera son phénomène de la musique africaine. Yo va t'expliquer une histoire yo papi choli kolo kama yo ba lokota yo kolokota. Wera son comme kotinda. Sankara de kunta finga zakari. Mais yo ba ndopé so suffisante. Bimisolo ba image o yo ndi mateke oui, ezaki yo ndolo ba bêtise wana. Pour le loba genre l'artiste lo ba bino ezake bola ki ça, l'artiste ba takati. Olobi, voici ma main droite yo tomboli gauche. Vous comprenez? Donc bonga marabi. On a besoin d'avertissement. On a besoin de prison sur la bêtise procès royal. Petit ça va soba na yo na trésor linéaire moi na choko liwa tcha ba choko ebele alumba solo ya choko na nzoto na ye. Et puis moi mon balo senti na ke liboso lemba po nini na sima se fungo makala. Sakari Baba c'est le seul et l'unique bato bongo bayaka mbala moko na siècle. Bozo sous Sakari Baba c'est le loté ngalo to kufa après siècle de Sakari Baba c'est musabi. Balora bato bazaka la moko na siècle. Mais ba wera sot bazal l'état ba wera tani pipu. O meki ko benda batina o matoité. Ba continuer. Mapata o ina biso. Et puis tu rebebana atteint le banité et ça ni on contribue ni pas besoin de contribuer pas besoin de contribuer délai pas na yo yo tam so sur le zone sangoté ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini oh maison de biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki ozana posa olata elamba ya Londres komi tungisa na yo te adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapi na bandel mola entrée ya mama colonel au pusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya
tongo na ndenge ya kosakana te e suki kaka na maison de biema te loge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge ezalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour à ouverture botala koti a visiter maison de biema a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo. Les amis de Macintosh, les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi, boutique d'habillement en même temps. Bon, on a une terrasse, moi il y a moi ni minez à la kaka. Check. Qui n'a guignamba toujours. Prêtre. J'ai Mikolo Ezao. J'ai Mikolo London Place. London System. Ah oui! Maison de Biema, London, in Kinshasa. Ya Madame Carole. Oyo, aye kolati sabana Kinshasa. Bilamba ya poto, ya solo. Awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te. Pardon, London in Kinshasa awa nde masolo eyokani. Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba le Petit Zacle Zakari Mwamba Allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince Papicho likole kemba 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 Papicho likole kemba, papicho likole kemba, papicho likole kemba, papicho likole kemba, papicho likole kemba. Mwana benda idéologique mushipa mafaka mitite parti di nekele wole batula pakaba mona pele fela ba mwana benda na bouger langa o lali po lelo eza mise au point di na lobi na sana méchant bokozwa méchant yo petit yo papicho likole kemba zo makeza kaibo babaswe yo papicho likole kemba yo omoni lelo kana lobi yo ko sili sa kaibo babaswe ngani na video okimenga na bandal poani yo papicho likole kemba yo kimenga na bandal poani Oye na kata boutique d'habillement London in Kinshasa ya Madame Carole Steele na bandalungo wana tango morning ai Poua yo babenga yo le téléphone il faut le téléphone yo papicho likole kemba yo makesa reba babaswe parce qu'ils ont internautes nous sommes par Pierre vraiment salut à toutes et à tous bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle parce que nazana méchant na dévorer papicho moni yo na occupé coup une sonneté mon le roi de la forêt na occupé était na manqué au grand jamais respect. Parce que moi c'est personnel et honorable ça va bassu. Quel que soit nion surtout ngana manqué ou raté mais yo papicho likole kemba ba dire mususu comme loba ngalo na expliquer ngana vidéo moninga tsango na mutu na yo lelo ko banda lelo ti to si ça moi ya mars papicho na beto na def on sera tout ngana joyeux ato on sera tout ngana joyeux yo papicho likole kemba na la kisa yo ki Zakari Mwamba. Yo makesa rewa basui ceux qui s'arrivent basui le bec no a fabriquer ou rançon oh le mal pourquoi le bête a fabriquer comme JB piana pourquoi le bête a fabriquer Koffi Olomide pourquoi le bête a fabriquer waze quoi toi qui ngani alors bika ou rançon pourquoi tous sont assis to bête histoire photos sont assis to bête histoire ba chanza rango te histoire etika toujours histoire Wenge Panzani président c'était JB Piana à l'époque Wenge 4x4 vice-président c'était Adolphe Dominguez. Tant Wenge Panzani, Adolphe Wera, Bafere et tout Bendani. Wera n'ira tika noule à que fan États-Unis. Azo moi on est exaucé na ma pata ba que fan na États-Unis tika noule. Qui a donné courage à Wera Sony à tellement. Pose à Wera Sony phénomène de la musique africaine. Yo ba nous expliquer histoire yo papicho likole kama yo ba lokota yo ko lokota. Toi tu es grec comment? Yo papicho yo sarani. Après bah tu mususu internaute tu mususu bazo commenter le bakelo Sankara le kibino on les gars sur la matolo ti na ki greko tu les gibzo ani
ponga musala nga yangoyo mon musala nga on a lela yangoyo on a laissé famille nga on a saka tu yangoyo musala nga yo o le so yebisa Karim Mwamba Petit Zac na lisolo et tout et ça musala oyo ya sala rani ye papi to likole kemba wana so diza so ki sanka le foot so ki sanka de foot ya sala nini to contribuer nini na musique mboko yo ye bagel lokote na bandal kuna bagel lokote na bandal po bando ya kolobela wengi ki Petit Adolphe Kolandela batu ko pamsa Adolphe Bilamba ye musani ya sala yo papi to likole kemba musani yo sala nini papi to likole kemba o bebisi via bana batu petite mo razanga na tirer aka moi ça ya petit nanga depuis bimana yo petit beba vie beba petit comment noir petit vraiment mi mais beba vie pour depuis bimana sankar yo di papi chole kemba yo bi petit la benité en tirer yo o bebisi ça petit batu yo mon famille na ye to ça bloc mon yo to dévorer yo na dévorer yo ça que va oui to son histoire journaliste congolais mon côté Aouti poto aye bato bayeko yambe na aéroport pas beti stade des martyrs yeb sanga tenge la journée senine ba manda tchebo bazala en vie ba lukuku sambu bazala ba qui encore ba joka ka bengele bazala ba polemu kendi bazala ba if kamala bazala ba Francis Kokonde bazala Zakari baba c'est le seul et l'unique bato bongo bayaka mbala moko na siècle bozo sous Zakari baba c'est le loté ngalo to kufa après siècle Zakari baba so muso abimi balora bato bazaramba la moko na siècle mais ba wera son baza l'état ba wera tami piku baza belé ba wera son mais Zakari baba so zaka le seul et l'unique o ba maram ko moko na siècle le seul journaliste congolais o ya pese lengi lelo mutali boso élection na TV yo fana bilamba minene o Adolphe pese ko lata pour que lobela wenge yo papi chole kembe yo ngo bude Zakari baba so yo so peta o finga ye e yo biteka na bana yo biteka na bakoko baba c'est un patron tongo fula mango loba mais bitala no yo moko yo via matolo yo ke sacrifier bana batu na batu ba kisi beaucoup tana ba boîte na ba rotana na ba le palais allez ba pas sacrifier ba bébé so via bana batu allez yo commissionnaire oko so teka bana batu e pas bata banganga ba kisi ba marabout ba franc-maçonner ba formation ozo teka ba bébé so via bana batu yo mona bona mo sisuté ndako mo sa suka oto kimayo akangona biloko pola ki se pola solo na kata chambre no mo lala ti moi si oto ki modernement mo sa suka oto kabwana yi solo na kata chambre na yo o matisa nini boy solo ya mabe pola moi sa simba kangisa bisaka tout la musi azaza yo papi chole kemba yo fana na moi si yo responsable irresponsable mo boy yo bine bina baba la moi si na bana na kata ndako. Il y a vu comment éduquer l'enfant? Les enfants, toi. Tu sais comment éduquer les enfants, toi, papicho? Tu vas papicho, monsieur. Tu vas papicho, les collègues Kemba. Au moment yo, na obe, au moment tu moi Max ici là. Na robanda rolano, na rotana. Mon na sali ba na rotana. Sur la rotana, telle qu'elle est parler. Na ebe siko ke na rofandara. Yo papicho, les collègues Kemba na les parler. Yo zo bakel lingala facile sali 32 ans MPE. Mais lingala facile sali 32 ans. Oh, l'inga fait de 32 ans, 14e année, tu fais tango, il y a de cela. Les 3 mars, tu as fait 14e anniversaire, l'inga la facile. Yo na le parler. Soko yo son baga koka moko. Ozo c'est là-bas foutre le cause là-bas prêtre ba yo beta matolo. Ndengo batu ba yo l'équipe batu na via matolo. Ya ko senga mandia. Oh, moi je suis journaliste, moi je vis dans la salle de vivre un job nanga. Aujourd'hui je suis patron de ma propre chaîne qui est Tumba TV officielle. Moi mon me paye. Na salarié mundele la part ya Zakari baba baso na linga la facile na salarié mundele me paye à la fin du mois yo sara nini à part oteka batu tipo papi choli kolekemba tipo oso teka bana batu oso baby sa via bana batu oya ko ofandi na le palo so mi koka moko ofandi wana so denge nango pose la ba prêtre ba ya obeta matolo mutaro futele koka na petit na biso Jonathan Mopila il y a l'ingala facile. Aux Hollandais, on a vieux prêtre passe à foutre le coca dans le palais. Jonathan Mopila foutre le coca. Jonathan Mopila foutre le coca. Inga issa. Papi tu les colloques, foutre le coca. Et pas monter l'ingala facile. Jonathan Mopila y en a le palais. Hollandais, on a vieux mais yo ça une colonne de musique. Nous avons vieux et pas payer le coca. T'as pas papi je le kemba. Yo font la manga moni yo na moninga.
émission sukonga na osala ya lelo na nga mote to na beje manda après nga ibeshi ndi mto yo tema na tija yebsanga journaliste ni tangela na journaliste nini na Congo ata y aura les gens peut-être qui vont critiquer parce que congolais ndimande mdekone congolais ti c'est que ça kai ba ça fait na culture mboko yu na na royini yango qui peut nier ça le seul et l'unique journaliste congolais Aouti poto ndenge ba wer ba yambaka bango na pot na aéroport ba jibe ba wer ba confine ba yamba bango na ba aéroport ba so ushi pe ba yamba ye bongo pe ye na martyr plein na martyr yebsanga journaliste nini o asalango edenga ataku manda chebo ba cadra ye ba père na yo ba cadra ye tanga ye na RTNC ba sala mambo sakara salata mais ba sala ba danger ba manda chebo ba lukuku sa ba ba danger c'est que ça va besoin fait. Il y a un journée, c'est mon salon. Au moment où on n'a pas ça une vision, après ça on a provision. Il y a un loroté. Tant qu'on a fabriqué ouera à toutes pièces. Où est le mal? Ouera ya wenga 4 fois 8 o yebi mérite ouera son koi. So ya que non ouera ya kozala leader na wenga musique maison mère. Muto a pesa courage. Ouera nga kanga musique akeni ko fa na poto na ba États-Unis na fa na tika musique. Pas l'époque là, je vais prendre la base les bouts, banani, bamakaba, bana et tout, bachakulenda, bango tout, bakenda mikil, bakenda, concert, où est ratika la guipena, il fallait écouter le président, il fallait ande Adolphe Dominguez, il y a un président, on a musique à maison mère. Ba pesi ouera ba stratégie, ba pesi ba nyoka siko sala mutu ko fabriquer mutu fo sani. Faut zo kote na kata sama kolobo no andimi ko fabriquer mutu. To fo bimise na nini no fabriquer mutu. Ba so fabriquer ouera son. Là, c'est vrai, il y a un peu de fan d'été. Petit n'a pas de finga Zakari, mais il y a 12. Yo, penaso, yo, papi, tu les Kemba, bâti Zakari, ma pâte à télémiona, exaucé gladi, na wera. Après, wera ponio, papi, yo, aponio. Aponio. Formulé dans ta phrase, moi, français. Formulé dans ta phrase, moi, français. Combien de messages en français? Au bloqué, à point. Yo papi choli moninga lelo so na kuta esika tu na kuta oza na kata mutuka oza na makolo tsango na mutu na wona ba lox wana na ko beto a mort tata na sama bele moni yo na ko beta yo a mort okimenga na bandel pourquoi so yo mo ya danger wa mbango lobaka wa makasi mi folo sala wana moni tijo na ngana beto ngopela katika ta mutu sango linge pantala bandela ta msusu ngoko ya kaope ko dayo no mobimba ngona. Papi Cholikole Kemba, papi Cholikole Kemba. Taureau, Yuma, sans esprit. Toi, tu penses que si tu viens à la télé pour injurier les gens, non, quand tu es en danger. Et puis, tu peux applaudir, on s'allie bien. Ça s'allie bien. Ça s'allie bien. On s'allie bien les nanines. Yo finga ça s'allie bien les nanines. Patron, au yebi résidence na Kitamba, au yebi résidence à Wa, au yebi, baba, tu en as parlé na poto. Na Dubaï, on a une vidéo à ça qui a relobé la mon pasteur. On a l'or à bêti na Dubaï. Oh, bah, tu vas foutre chaque fin du mois. Oh, bah, tu vas foutre chaque fin du mois. On a l'or à bêti na Dubaï. Eh, yo. Papi, je le connais quand même, tu vas d'ailleurs. Tant que tu as des étages, à pas me retourner à rater la vie. Yo, c'est la vie à rebêter ma tolo. Bah, moi, ma kiss, bah, on peut ça. Si vous avez $2000 ici, au Kotia, au Lalindumbo, allez, bon, ici, au copain de Zongi Nandaku, au Lamouki Boé, tant que 3000 francs dans ma boucle, Mozagi na 2000. Bah, faut bah, mon, va payer ça. Y'a un bâtiment, nous sommes au Kimayo. Et jour un amour, n'est pas David Mangaya, Mobala Fanny, beau fils et chef de l'État. Aujourd'hui, il y a un manque, pas garde à Y'a Longolio, on a habité. Pas trop solo là. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, là, il y a aucun qui dit là. Ceux qui pratiquent à l'équipe, ceux qui David Mangaya l'équipe. Pour mettre ma tolo, yo, mvina yo, na rotana. Au secours, peut pas pour côté na mutuka. Ok, Moussa ma tolo. Yabi senga semba bilokota. Papi Cholikole Kemba Nyama. Tela Likole Kemba, Papi Cholikole Kemba. Un vaurien mo taureau. Foujou. Qu'on a datou amai. Yo sarana yo papicho yo sarana na occupé werate na occupé na werate moninga na occupé werate na ofinga werate selon éducation na nga na ofinga werate yo kasi to zangi biloko ofinga wera
est-ce que tozangi pena biloko ma défaut musu tamso ma musu ofinga wera tozanga ngo tembe tofinga te mais yo papicho likole kemba ngana ebiso lelo kanga data lelo si to si sa moi max oyo ngana so to kutani un contre un et si ka pena gono nengo yo lobiki na o vide Zakaria Babasu yo vide Zakaria Babasu mtasali bino Zakaria Babasu mtasali mutasali asali a fabriquer wera à toute pièce muta pese ba stratégie te mayele na wenge musika maison mère wana oh Bill Clinton a pese kutu raison Zakaria Babasu kutu témoin Bill Clinton a Zenith Maïle tilanga tilanga stré wana ka mukyo yoka oyoki oyika longe les flots du monde Zakaria Babasu kutu témoin yo tomba oloka na garage wana pas mettre et pas ziko et pas mettre ziko na garage comme le lombata tomba fai na ba wansenga kimpuni personnam ba olinga boule wera foyer et jibe fa kita na 11h so obete stratégie nini to fo jiba kuta biso na kinité pour ça jiba kuta biso na kinité 2h aussi reçoit pas biso mabe faire gol à kutu le padre pesi boula ah to okena biso ba boma voilà c'est on a Bazaïr donc il y a besoin Bazaïr à l'époque donc il y a besoin Bazaïr donc il faut que tout bomba mawana et après yo sala yo papicho le kemba yo grec omen moroboy o moni ba tokoto tout balandaka batu na ba mituka ba koma ba roulage ba tokoto na ba bandalo wana ba kimbondo bani banini so kende lo bande idolo bo sala yanga ya ba tokoto ya Rolanda ne yango yo ndo sala okuti mutu mona kana na bara fandi 16 ans 4 16 ans azu 1000 pesos azu 500 pesos faut que ndé eboni batu wana yebisa bango ba tokoto wana yebisa bango ngam na banda idéologie yo faut yebisa bango yo ba idéologie nini yo apprendre Zakaria Babasu yo mutali boso élection na TV na télé na RTN à l'époque na Tennessee nani télé Zaïre tabaou na moni mutune peta moni ga depuis ka yo okendo ke senga mongo pa beda shoma mbuya ya Arafat yo na mamba Arafat yo sani yo na Arafat yo ngo sani matanga Arafat yo ke senga beda shumbongo pour que sani muto Arafat a reconnaître c'est Bill Clinton c'est tout il a chanté avec Fally Ipupa c'est tout oh Arafat à l'obakelo si je suis Arafat j'ai suivi Bill Clinton Bill mtazara na azaki na honneur ya okende na obiseki ya DJ Arafat ok obike depo ke na osenga be da show ke senga mutu beba yo mutu beba sankara mutu beba epola un vaurien moroboy irresponsable yo na sa responsabilité yo toi tu penses que so o rouler la carrosse na Kia to rouler so na FJ yo boule ke na ngovi yo boule ngovi après batu balo bakeno o aleki bino o aleki ngana ki comment alinga la matolo ngana beta ngana matolo ti ngaso bato lingo kabela ngo kabelinga na senga ate nana bato ebeli na poto wana bakina kinyamba nana bato ebeli papa Charles Blaise mafuta le vandu de nana bato ebeli badaro ki panga garçon Schengen ba Pablo Kitambala patron maison Kitam service ba Grace Djunga de Paris ba Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises moninga bato madame Amida Kamere présidente de la fondation La Colombe nana bate beli mais ata moko te na tombola téléphone na piaka parler na ngela mbité otindela ngala na betaka matolo te taba moni muta pesa mai kala mai bula vaseline lelo na oyebisa bino ye ngaye kana le katana muta pesa mai kala mai bula vaseline c'est papicho likole kemba c'est Sankara wana papicho likole kemba muta pesa bula vaseline sobo tu nanga pourquoi yema tambola vaseline pourquoi a comment on t'a fait là? Les kanda les katana yo papicho. Bama lalo na masoko yango moni basi tout bakimako. Yo ko ka suko telema. Yo pelo tebe 5h benen nge tala rapela mutu kiki. Et lo ka no ko telemi. Yo et ça la yesu. Yo na peso ka 2 ans moni 2 ans pamba. Total à Sankara, na Zakaria Babasu, na Zakaria Mwamba, na Benjemanda, na Ken Mpiana, na Pacho RFI, na Jafis Basasala, na Pegit Sasa, na Emani Chibumbu total 2 ans. Total à 2 ans. 2 ans, kaka. 2 ans, la personne 2 ans. Tu vas pas plus. Yo boloba.
moni yo na obeto ba filmer na catalogue wana na obeto pena lokwa mwana mukie mwana ngaku na beta kete pona beta bana te mais yo na obeto na l'action pena moni nga sport nga na pratika champion de Kinshasa nga na bunda na lich na 2003 na stade de Martyrs na moni nga na appliquer nga pa na yo pona l'action yo toi tu penses que tu es un journaliste mais toi ba mbumbulu que bon ça pas mouvement ba ipon sona ke peno kei on s'appelle ba nocturne pena ba nocturne sentir yo na ko beto mabe yo na beto moninga so na kutena yo mo so na kutena nyo surtout oyo ozana na maboko o tunga na ozana na maboko yeba ke ezana nzoto no e ba to ba ko filmer et sera pena ko vidéo pena silisio na silisio ako yo zela ke no yo silisa zaka ba bas na ba so disait ba politicien ba ndoki ya ba magicien oh ba personne mbote na rotana o sali zaka na bien o sali bien tipo azoteka bana batu ba baby ça va via bana batu yo na mosi na ndaku yo okima brasa poani papson makundi akuna na brasa tcha tout la musi na brasa poani ke brasati kata brasati tipo papi choli kele kemba tipo koteka bana batu yo moko ka sute banzela to faina banzela boye so ba moni afana banzela na kata nini so ba moni ka na banzela na kata boîte o mona ka mutafanda so abina lembi o mona fandi ka bo pon ako fanda boite a ma fanda ka boye tala ya taba yambe na plateau d'émission o mona ka boye un moment ka boye po mo ya fanda boye zate kikanda le katana moni yo ngana moni na olobe beleti na otikela beje mandao a expliquer yo sikoyo te ba papi joli ko kemba finga zakari ba baso yo to ba baka sable musuzo o biso to ko salati yebi komele batu baloba ndeko ya mampata na kitambo o ba bota mwana mama mususu baluka ba ya batumba to permettre ngoti to permettre te batu ba ya batumba mampata et pas bandeko na yemo propre to linga ngote to linga ngote atamukie yo pa wero kima poani yo pas wera so na ndako no kima poani yo mokaka muto lobi pe yo zo lobaki ozimbanga olobaki no ngam na sala wera pa koma na mbongo ah yo sala wera koma na mbongo yo papi choli kolekembo sala wera koma na mbongo baki ba bengana pourquoi pas wera tsa suma kolote jour anniversaire wera o mama pata le 17 janvier a sala mo ba une surprise anniversaire surprise biso sala yo sa rati poani to sa ina pi roger mo na mboka Toagina yama sebondo ayakina mwasi na ye linda na bana yo papi choli kolekemba mtu aro domestique ya wera ozagi te poani ba bengana opo kengi dile exaucia o sukola tant ba yaki sero ta ba yaki vacances yo koti pelozo diongola exaucier muta yo kango papa yenga yo no sangaka papi cho te papa yenga te yo o kengi dile exaucier yo mu viola yo kengele sosio ba bengano na ndaka weko kotaka te yo ka sato sonzo finga bongo fingi zakari nde weka kote yo ka sine weka kote yo sankara za petit nanga sankara osali bien yo se pena yo pena ko ba télémission wana ba télémission zakari ba basoa mapata za awa exaucer gladi wera apo ba ponio ba bi ba pona na bino mbali ba ponio to ba benga ba mi personnel yo salaka to ba benga ba mi personnel yo salaka Isaka yo baba sokuta combattre jibe piana oza ndeko na ye yakana nga mashi ya mumenu ona benga ka vena nga eva tumbaka lombo na vex mashi mukulu pa wami matika mashi ya mumenu atraira baba luba pona ko soutenir wera sonne muyaka mutabandundu nini saka yo baba sa solo pri ya wera ti pour les lobes foutent ya monnaie de singe sera le bika fabrica wera ne komi problème mtumvi nyama kabwaka sendi tangila mutu kabwaka sendi yo taba oyo via fabriquer wera quoi fabriquer ndenga na saka mona ba Bill Clinton mona saka boye moko na ba pina ko beta peli sobi na fabriquer pe na contribuer pe tamso na carrière songo ya musicien songo loto pakala
Et normal. Kolobara ya zakaki ko fabriquer ou rendre que commission inene. Na oba petit na trésor, oh trésor. Trésor wa petit na âge. Au talabiso na TV. Comprendre? Wa petit na âge. Au talabiso na TV. Na fait vers yo talabiso sur le route du toza journaliste soi-disant. Journaliste soi-disant. Comprendre petit na ngai. Causeté comme méga souté. Parce que si on bête à 50 ans, on bête na parler na yo chez yo na lemba. Na yebi parler no bio yebi peto yebani bien. Eza mbala suka pe liboso kata lelo. So ko tie tembe. Non la ki sa yo. O meto no bête à Sankara. Après na yo bête à yo. So ko tie ka tembe. Après mission oyo. Tia foin. To komela ngai benganga wa numéro nanga benganga. So ko tie tembe non la ki na yo bête ko na pe na yo mo na ofanda mo ka entrer na yo. Na yebi chez yo bien. N'est-ce pas bien? C'est là, on peut ça téléphone est ça. Benga yo. Bengo en pleine émission. Bengo en pleine émission. Ils en bengo en pleine émission. C'est là. On bengo en pleine émission. Yo boya ko yambanga. Na benga trésor. Yambanga na bengo. Ya luka na numéro na comment le trésor nani? Zamba suki zambi. Abenga yo nan. Yambanga yo trésor yo. Ah, yesu ni na bengo ben appel normal. On bengo na WhatsApp té. O yambanga. Yo trésor yambanga na olaxo. Moninga na olaxo yo. Après so na beti papi tu le kolekemba non yela yo. Correspondant yamba téléphone ero na mission ten. Zamba ça ma samedi ten. Zamba ça ma samedi ten na obengo samedi. Yamba. Papa picho le kolekemba. Petit na biso Jonathan Mopila asombelo secret koka na le palais. Omolande vieux, prêtre vieux, mais ok yo ça vient na musika. Ma musika asombelo secret dans le palais. Au fando zela. Trésor nga yambiti. Trésor yambiti. Moni bejemanda bongama oya pongai etikali kana beta nde Sankara. Moninga chaque jour na oza na bandal. À partir de lelo, na ke fa na rotana. 2 heures de temps na rotana na Mathieu siko fande la kana kwa rozela ba prêtre. So na bonno te na le palais. Le palais na monno te na ya na bandal ka isika, mo ka isiko koma kaka. Tango viré au kutanga wana. Mo ka so mona na ngai. Moninga no kimaki l'autre fois. Oyo pesa na mbote na lino le boga. Nga na partager mission na sali na dingwe na fandi boy. Yo ebe te nga na zali. O pesa lino mbote. Na talio longi bona kiti senga benda tijo yo. Allô. Oki me pon. Il faut aux alano qui me pon. Bobo m'église à ma pata. Ya ma pasteur bobo mango. Pona bi finga. Moni yo na obeta yo na otelo bana libaya na terrasse 55. Moni koto koni mia kota terrasse et kota terrasse 55 na kotelo libaya moni ngaso na zona rotana te. Na zona le palais te. Na kango ka chez yo na palais. Moni lendi na otia tiji na terrasse 55. Soko za mobali yaka na kato lokso na bena maboko na vuzo na minu. Na ko dévorer bena lokso na o dévorer yango. Na ozelo na kwa tonde pas frère Patrice. Yo na ozelo na kwa église frère Patrice na tonde. O muno na osala yo. Merci beaucoup na batu tuba skizenga za mise au point na méché ko saka te. Batu ba bengi me ba ofinga vie ba oloba nini. Moni oza mise au point. Ngana obeta Sankara.
moni vie quand nga loba ki bongo esili a loba et lokote a loba et lokote mais yo Sankara je te promets aujourd'hui et c'est que tout le monde a na yo na beto va filmer na vidéo carrière na Katiolox wana pena beto pena fona beto na pasola na vimbisa yo après benga ba chronifuati ba yo sa une émission non aux ali vimpi aussi na pasola longo so na nini Taba Sankaro, bal papi cholikole kemba. Merci beaucoup pour la mise au point style. Merci na batutu. Pablo Kitamba la patron maison Kitams merci. Na Dario Kipanga garçon Schengen. Merci beaucoup na maître Christian Ankara, la ville ankaranisée. Merci beaucoup na maître bienvenu Faso. Balobi procédure. Merci na batutu bon soutenir ngai. Maître bienvenu Bumbwe. Merci beaucoup na batutu. Merci maître Chris Soro Bakumba Bofo Psom 35. Moi on a parlé sauf de servir les autres. Contrôler toujours puissance 35 Wana Joli Malanda Black Panther l'européen Charabondo. Merci na Dikika Longilei du chef Olivier Kabangou Ligue des jeunes. Merci na directeur Didier Mouimitoveli. Directeur financier Christophe Tondo. Merci na Serna Songo Bekopé. Bino Boyebi Defoité. Bossa Rande Tosala. Merci na Grace Djunga de Paris. Batu tout beau soutenir ngai des pros de l'Ouest Kelingolela. Motema Patrick Amis na Montréal Wana. Ozaïga mise au point. Mohamed Molega, le seigneur de la ville. Motema Charity Molega Ndere na Soudaf. Yoebi Yani Kine à les boss. Grand frère propre Kina Kinyamba. Eva Tumbaka Lombo. Nasako Lelo Mabe na kata verse wana. Pona nga mise au point sili à Benjamanda. À vous l'antenne. Méchant, naza méchant dévorer mutu ngai. Na kobanga mutu te, naza kotala bino. Po esengel na expliquer batu lelo. Méchant o naza nango Sankara de Kunta bongama pikle to bandaka mbangu. Ponga na orate oti bila pikle na ana bezo bokanga ngai po procès fungwami. Ndeni to fasona wera. Ndenge nini lelo wera akomi ko luka na point que a touché Zakle. To expliquer ba vérité. Pona expliquer bino na émission wana soko lobité ezala jibe na ko expliquer bino pona obanga mutu te bobanga tsanga eloko te. Oena magie na okeno na double magie. Na obanga mutu te. Oena kuma boye 10 8 balali kao mi balé bien makila ba ozonga pona mpeso sango. Na mubimba. Na obanga mutu te pe bobanga sanga le logote oeza beje manda garçon de risque touche tous obeteze de nanti bal kutu pete bakolo baba ko lembe we rasono comme ko tinda Sankara de Kunta finga Zakari mais yo bando peso sous visate to bando lo basiko ba vérité yo bando peso visate bon biso to ba journaliste to na ba vérité belé. Si photo bimisa ngo ya ba image to bimisa. Faut faire attention. Wa mukolo c'est respecter benda ba petit kamula bango matoyi. Na oloba o eza deuxième fois na oloba mais na oyebsa nde wera. Oh na oloba na wera et puis na obango te obang tsanga na eloko te. OK na procès na rolia bino. Na rolia bino. Si photo kota makambuya ba luba to kota yango. Donc faire attention. Au banc ça est l'oroté. Ce beau salaire ba j'ai na Koffi Olomide na ba Sankara de Kunta na bino. Ngai pe na osu ki so bon. Faire attention. Na oza na mo ba réticence ya maloba mususu po mapata aser na ngai kitambo. Nga na mona kitambo na Maniema. Vie mapata azana lado. Je crois. Donc, balé qui n'est pas master o ezake to développera bien. Bilo musu na nazo zonga penza na maloba musupo so na bando loba awa. Procès fungwa milobi. Pour qualifier fali poupa ke ye mutu aboya go beta Zénith. Ba pimile bino visa. Mais ba réseau c'est belé. Bangulu et maman trop. Orchestre et maman bangulu na poto kolega maison merezati. Viens na biso CG Elliot atira na Canada poani. Nyongo ya bangulu abatu sengela zong sambungu. Asonga Kishasa. O bino boza ko luka. Biso peto la keto zaka yangu. Ndongo bimisa ba funa yo.
tolakisa bino ke oui todoza mpo tokomokola toboti bana mais lokola bino bolinga ke tosanzaka bobongama ngana na apres mpo na pose toyebana mpe na baforce ndenge yo ozalaka danger omona mpe ki danger na biso bato bazalaka na nsima na yo omona mpe bakozala na nsima na biso mpo bangulu oyo bino bomema na poto yango nde moto esalaka oyo eshuwe nanu obeta te na poto lelo sankara de kunta likola impolitesse na ye mapata koma kosala bampiaka na église bandimi bakima etikalaka baservice soki nayebi te soki babenga bakoliti bie bata protocole moto atikala so oke kuna okutaka bata protocole nde bango yesu kristo azali nzambe nini rabakondo bato bayaka te mpo na bongo aoya ndeni aomonake kibosanto ya te mpo na impolitesse sankara de kunta de la forêt oyo naza koloba ngo deuxième fois nazo bomba makambo ebele mpo tokoyindisa mboka oyo biso toya bato baimage soki yo oza koboyaki bafasona o te me yebaki baimage ekoparle pembeni na biso botuna Marie Paul aviva biloko oyo ntango mankaka Zakari respect tobimisaka biso toya bato baimage tokobimiselo baimage oyo yo kondima te ke wi ezalaki yo moto lobaye babétise wana mpo lelo bajara baartiste lokola babino eza ke boolakisa baartiste batanga te olobi voici ma main droite yo tomboli gauche vous comprenez donc bongamaka bien oyo napesi oyo baavertissement naapena na baprise oyo so na beti procès koyawa basatan nde oyo baobeta pena donc ngai nazobomba mpona kobombarde mabe pekisa bazoba na yo wana na batrésor lumière mwana tioko liwa atiaka batioko ebele aolumba solo ya tioko na nzoto na ye epuis mwa mobali osanti mna ke liboso elemba mpo nini na nsima se efungwama kala yango namoni meme basankara de kunta basi bazokima bango 4e fois yango osui 5e fois yo mobali ndenge nini oyakuti double simi te yo simi moko okanga liboso fongoli nsima oyo naoloba nga mpe na baprise nalobaki wa mokolo wana mais namoni botindili bazoba na bino na mwasi moko asali te ayaki wa monoko solo asokoloka monoko bien te mpo nga kolinga mwasi mabe bongo te naa na mwa baréticence mokie epuis baréserve ebele ya koloba esi tosala famille eya na biloko mosusu ntango bobandi yango fo oyeba ndeni ya kosilisango mapata asere na ngai ya kitambo baleki na ye bajino tosololaka po ekoma epena bana kitambo baleki na ye bakoma koya mpona koya baloba na micro tokosala ngo te baprise ezali meme wana te toa pena baprise oyo eza ke totouche yo totouche na foyer baprise ezali faut faire attention moto bosimba wana Zakari baba baswe babenga délinquant po biso to bima lelo sotali TV nyonso balanda idéologie na biso so lobi lingala lwa Zakari te ba olando te ba créer ba journaux ya lingala ndenge nyonso so lobi lingala ndenge lingala facilité se ba olando te donc faut na ba réserve na ozonga kaka na zoloba pour sankara de compte déjà yoyeba que soto kutani no beto wana za ko samba te na ko beto penda donc a tozo tamula ba maître yebisa ba maître wana ba bonga mana ba kisi na bango pour le boko penda ezali le kofi to bola mutu ezate mais o vimbisa ezali to apena mibali so sala 9 mois libuma mama na bino yeba ke okuta na ngai na avertir wera soki o meki ko benda batuna o matoité ba continuer mapata o ina biso et puis to bebana atato lobani te et ça nini o contribuer nini po biso o contribuer o biso to contribuer belé pa na yo yo tam so tra lozong sangote
ntango banda répéter pas Koffi Olomide Wenge Panzani bajibe batiki yo 2 semaines comme chef d'orchestre et pas Koffi Olomide faut bozonga na histoire tolo baka troté bozonga na ba histoire ko bunga ka troté faut bo biso ba image ezali yo ba image ezate biso to na ba image donc soki zakara façonna yo lelo yo ignorer pour kanisa ke kisi na yo ka wana nde opeso ba stratégie parler de sport et l'équipe Zénith na munene mais grâce à Zakari faut tozonga kana maloba yango na regretter ba vie na biso ba prince Ali Sibaba ba wasenga kipuni o bazalaka ozui ba vie na biso ba monib ba ko permettre biloko esalama te même ba vie Eliot wana a rolinga te biloko esalama bato botika na direction bo pesa vie conseil ngana leki na lobi boyi soki bozana besoin ke bo kangisa bato ngana za prêt ya kokangama na prison to sambi po makambo ngana koloba bato ba considérer moni tanga lobi ka ke oui a fabriquer fufu a fabriquer wera na fufu mais tant to kobakisa sikoyo to tie soupe pembeni na matembeli nde bo comprendre que oui wera c'est le côté na dosé na pesi mbote na batapoto tout taï sentima le grand mon père ouais hein batu tout balinga beje man anila na belengo hein il m'a raison moi bien te pour méchant ezali moi na boka batu bien eza vraiment te mais à la prochaine to beta ma solo garder bandi na yo toujours Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na